ezala argument basa ba infidèle baso bazala bandumba na kati ndaka mabala ni bazala na argument wana akomisa ngati na kati ya relation wana mobali nga ko yeba te so moi sa boa kito oba kité argument ba femme infidèle yo yebi ngote mibale basala basi makamwa salté makasi ezala mibale ba jigolo surtout ces derniers wasala ate elo nya malongo sala no elo nya malamu opesa parce na mbongo opesa autant opesa autant na sexe belé au boire maras oyebi elo nyo surtout ba jigolo bazala na ngwe malamu yo opesa basi ezala ka sexe ça m'a embassé makasi parce que elo mso opesa et puis il a le temps pour te faire ça il a le temps pour te faire plaisir moto linga ka peso mbongo belé wana ozela nini au jour na maboko ni argument ba femme infidèle ezala ka mobali na bwaki sangati na maboko na se retrouver te na ko marate mobali mobalinga ka inda bwaka ngana bwaka te akipanga to yebisaka yango ezaka argument ba femme infidèle ba se ba bula nakati mabala. Donc nena le bela sujet moko et bah tu te bela pas le bela ngote mais il faut na le bela ngo mi ba le bela ndi bazawana ba yebi na bango ke moi sipe abwaka ka so osali moi sipe fo abwaka ba yebi na bango ngote bela ndi bazana ba yebi te yo sali na yo salo bwaki siko mwana bato moi bata bwaki te oh aboyenga na ebilo na salite na boyo wi pona bwaka na ngate oh ndumba azimo bali mususu ati nazimo bali mususu parce que ngana yo to sala kana bwaka te ya o kuna bwaki singa ozomona basi mususu babimaki ndumba po makambo elekaka na couple moye boyeba eza te ozaka na mwasi oyebi na oteke so osali mwana bato mpe fo tunaka mpe chéri obwaki mama obwaki so mwasi ayebi so chéri nabwaki wana ifo motema no ekita tanke omutuni mwasi abwa il faut kotunaka ntango osali mwana bato otuni eske obwaki bebe te mwasi ayebi soki nabwaki wana c'est beau. Et puis avant yo nanu soki nanu mwasi abwaki te oza na droit ya kobwaka te il faut bwakisa na mwasi mwasi mosusu aza na ndako ya libala omonaka mwasi moko boye amonaka ne libanda koma na eloko akoma mwasi nazobima na intel mwasi wana ndumba boyebi makambo elekana na couple nanga boyebi makambo elekana na couple nanga te nakana mobali abwakisaka nga te mibali mosusu baba égoïste soki abwaki aoninga kuta yeba te ke l'autre est-ce que l'autre abwaki pe te soko ntango badegré okóma na couple ale mwasi wana bimi mwasi andumba mwasi boye moye mpe mwasi mpe atandela bino mpe vérité ke mobali oyo anabwakaka na ngai te moye te andimi kaka bolatisi ye kaka ekuluzu moye mpe abimisa vérité wana na bafamille mpe eza te na bakamarade mpe eza te alati kaka kashe kaka kindumba kaka bon nga mpe ntango nayaki jeune déjà ekomelanga naka na motu mpe omona mpe bosali mpe mbula boye msuku peke obwaka na yo mpe te mais ntango nayaki jeune soni moi nalobaka te ke chéri nabwaki te moi soni ntango wana obomwana nanu soni moi oyebisa motu te ke nabwaki te mais sikoyo nasala nabwaka te skandalo na mbila kokweya mbila kokweya sikoyo wana to nangi na mwana mokita naki jeune mais sikoyo soki nasali nabwaki te skandale oyo nga na kosala ozomona
mais il y a pas makambo moko eza na likambo soni te eza ba sujet moko vraiment il faut lobela yango il est très important il est vraiment très important ya ekabola pe mabale ebele ekabola pe mabale ebele ekabola pe ba relation ebele parce que mobile azaka toujours na mutu na ya pona yebi ka ke mwasi même abwaki na yete ça passe yoza mwasi basi babwaka raté basi babwaka raté yo bwaka na yo sala na yo bwaka mwasi abwaka te ndene et pourtant soy mwasi abwaka omona mwasi akozala gentil na yo mwasi akolambela oyo babiloko ya kitoko mwasi mosusu omona boye akoma kandakanda soki olandeli histoire abwakaka te yo ndeni mwasi alibala normalement libala yaka esika moko ya esengo ti yaka eloko moko balobaka ezalaka esengo mais mwasi alibala mosusu akoma kaka kandakanda songi na ye biso ya kosakana te so omoni kaka mwasi aza songi soki olandeli omona abwakaka na ye te soki olandeli mama soloko abwakaka te mona bakomaka songi bakomaka kandakanda bakomaka donc bafille de problème basere ya problème soki bolandeli histoire bien omona papa sepelisaka na ye te abwakaka te asalaka na ye asali mpe bien na suka nango obwaki te omona perte osali na yo osali mpe bien mais na suka nango obwaki te mibali misusu bayebi ke mwasi abwakaka mpe mais aza nika égoïste ayebi na ye mais aza égoïste abinga na bwaka na nga donc comme dit que tu penses qu'à ta gueule quoi oyebi ke mwasi mpe fa bwaka mais osali no na nko osala comment osala no na nko donc tout cela entre biso basi vraiment makambo mosusu so tokomi koetala yango bokamwa likambo kobwaka wana yango ezoboma mabale pele ebomi tellement mabale ebele so oyebi na yo ke obwakaka mbangu eya bafaso ebele eza ya obwakisa mwasi mba misusu akoti kaka éjaculation précoce mais eza na bafaçon oyebi ke nonga na bwakaka na nga noki mais lukata osakani ta na mwana bato ya manière eza ebele baobjet eza nango ebele batekaka na bapegale wana osombeli mama osakani nao na mama soki mama abwaki na ye wana soki okota soki obwakaka no mbangu oza na baéjaculation précoce na yo wana etalo mais sepelisa mama bafaçon eza ebele même ata etelemaka lisusu te ou bien ekoma na problème mais eza bafaçon eza tellement ebele parce que omoni mabe ya mibali na biso bayebi vraiment kosakana na nzoto ya mwasi te mpona bango amour eza kaka mwa bizu yango mpe baembrassement mpe ya malonga te bayebi na bango mpe nayebi te batonto na kala ba eske baembrassement mpe ya malonga te kaka ale akoti mbala moko ayebi te ke mwasi il faut kosakana mpe na mwasi ayebi na ye te ayebi kaka mwa bizu na kokota donc deux choses wana kaka mibali na biso baafricain oyo bayebi ayebi te égoïste miso baba égoïste soki baboyi yo soki bazoli yo mbanda ale mwasi wana ndumba mwasi wana asalinga boye yo moko omibelisi AVC yo moko na buzoba na yo na égoïste na yo